moye pe mola mwana azali pe mola ye lumière kambulu desejo a todos calorosas boas-vindas mokolo malamu na biso banso lokola momesano tozoloba na batali pe balanda réflexion bosala kaka ndenge ezalaka bo partager biso bo liker bo bandi déjà ko commenter ndengi tolobaka kaka ke moto nyonso na sena moyo awa akokana nyonso te biso banso tozana maele ya moke yango esenga ba partage oto benga bandeko misusu to tosala ba débat ya pone ma biso na positivité réflexion ezali tevo ezali tolobelaka tout sauf kofinga tolobelaka nyonso sauf kofinga pièce kolamba mabala biblia tout tolobango na réflexion alors moto nyonso alingi koleka na chaîne na biso numéro de réflexion ezali oyo plus 44 74 59 56 90 27 na bandeli plus 44 74 59 56 90 27 deuxième numéro plus 44 79 57 16 93 94 wana eza numéro de réflexion soko oza na besoin mituna toza na besoin koyanola biso na mituna totuna chaque semaine komela biso wana oza na besoin toyamba yo oza na besoin publicité na yo oza na besoin osala nyonso yo lingi na makanisi na apart ka kofinga biso ya chaîne na polémique te mais totunaka oyo ezotambola na sena moi merci na tolobaka met fois que koyebana eza synonyme ya koyeba ve koyebana eza synonyme ya koyeba ve kotala eza synonyme ya komona ve kotuna eza synonyme ya bozoba ve moto atunaka yende moto na mayele merci wana ezali o ezali nakoloba leso lobeli na biso ya team réflexion to ya DM5 auto kenana wana Congo Cool TV na M le prince comme Rebecca aime le prince ezali chaîne oyo so borate biso a bokozwa biso soso na ngambo wana chaque samedi tozala pe kuna na ba 12h ti ba kota ba 13h merci elo ni tolobaka toyebi tokokate na nyonso Salomo babi na Bible ke azaki motama yele koleka so ba konzebele mele benga batongele pale esenga ya fa benga bato ba yebi ne makamba pale c'est-à-dire pa yeba na ninga dimi pe na côté moboye ayebaki yango vraiment te eza ningo wana biso totunaka o esengeli kotuna soko ko répondre soko répondre te otiki mituna biso topesa yango chaque semaine et bokozwa su mituna ya semaine oyo alors mituna ya semaine oyo ezalaki simple pona biso chaque semaine biso totuna mituna na biso ya semaine oyo mutuna oyo ekobanda lobi ti vendredi obeti samedi mutuna ezali bomoko elakisi nini na kati ya couple bomoko elakisi nini na kati ya couple il faut to oza obligé ya fiche de paye to compte ya banque to code ya telefone na yo mwasi to mobali na yo sengila ye bango to te eloko nini to ba explication nini to koyeba yeba ki couple oyo eza na bomoko oyo ezali motuna ya semaine oyo bomoko elakisi nini na kati ya couple fiche de paye compte ya banque code ya phone mwasi to mobali na yo sengila ye bango to te eloko nini to ba preve nini to koyeba ki couple oyo ezali na bomoko yango ezali motuna na biso ya semaine oyo